mabe ko na concert wana biso to linga makile tangate parce que tout ça la ba sacrifice mente o to moni o ngape na mona misu na ngai mabe ko zala na olinga te na mona plus de 5000 personnes ba kufa na concert wana. Bon, ils ont moins esengo mukie mais mawa mwa mingi. Esengo mukie pourquoi? Moni o salami wana papa chic, ils ont yango telinge salama. Mina peska pepe congolais conseil journée ya concert ya fali pupa mabe ko zala barside ko zala belé na nzela mituka pe na kata stade mabe ko zala makile ko tanga. Duna stangisi ba mfumu ba msuba utse ba Congo central, amsuba uta indambu na ba niveau ya ba katanga kuna. Bayaki tusangani mais na organisation yanga moko tusangani tubundi mwa makasi po mona mwa 11 personnes apamba bakufana bokoko ba financera bokoko te na sa contre ya fali pour pater na sa contre pour na makamuna ite na sa contre na oya lingi ko sala mabe onga na moneza yende alingi ko sala banzela oya landi wenza malamu te bazoko sayina oya ziwana. Évidemment, c'est un qui doit sacrifier milimo na bango yofana kimia te zo telingana chaque fois bazoyela ngai bazopesanga ba rapport bapesanga ba message wa kundimela ngai te akomona oyo koyela ye. Donc parents o abungisaki mwana ye o ebiki parfois so mona mwana esika zali te minga na ebesika bana na bazali. Bon milimo wana esaka ki tobela milimo na te po ya kosala mabe bazotelingana parce que bakufili wamo oyo ya nzambe te. Kundaka nzoto me milimo baku milimo esengaka bato bayebi makambo fo bakunda milimo so milimo ezotelengana folo kobela bankulu baza bansetre na biso bakoyande pe na kokanga milimo wana topemisi bango na kimia esana bato banzela oyo nde yalandi wana nde ekosiye bafo ye azaki na makapokama makambo wana te mais bato banzela yalandi wana bapesi ye makambo wana programme oyo biso fuma bankulu tokonfirmaki tomonaki mabe kozala te eza concert ya Itie Watanabe. Mais yebe akosamande te akosamande fala akosamite azala banjere mususu alanda makosamate mais conseil na ye sacrifice ça te makile ça te aluka ngai to yeba ninga kon cadre conseil wana po mabe wana salami na conseil ya l'autre là et sala masusu te ezana moko ya artiste moko alinga bimisa album nemo isa sika wa kala te mais sacrifice ba sengiye na kosenga na ba jeune garçon no sur ya Kinshasa bo sala keba. Parce que l'artiste n'a pas payé 100 jeunes filles à qui toko makasi baso telengana qui vit la Kinshasa awa. Ba obebe saba mi bali ndeni ba fiangi toko bango na disposition que soka kushina mobali il faut ba kinana ba spère même mobali. Bala donc ça la keba soki au passé rapport na moi simo parfois yebité il faut que ça la keba zoma no espère mais non vraiment zo yango diniti yango na kalibula toilette mi batela. Pas sûr que bomba on a ndenge na obwaka yango kopesa yango te parce que ba tie ba na disposition ko baby ça va via bana mibala bato baza 100 et baza kitoko makasi yo organini na lobaka déjà que nga intérêt na nga sati makila parce que fumukimba ngwa senga sacrifice te aboma bato te donc na ko tsawa contact na ba koko na yo donc nga na ebo tsa bato na ba contact na ba koko na bango. Et ONG Vida est lancé Bongo, opération Sunga orphelin à $1. Na $1 na you, tu peux sauver une vie. Même après la mort, même après le retour à Christ, Yaya Misana Biso et témoigné Biso Liboso Nazam. Avec $1, tu peux changer la vie des enfants. Na $1 seulement, il faut permettre ONG Vida Bakende à collecter en Bakende, couper ça, ba orphelin. Na opération Mneno Barosala le 24 décembre il y a année Oyo. Celui qui donne aux orphelins prête à l'éternel. Toi on a pour ça tout c'est ça bon $1 à pam et qu'on fout la orphelin mon classe. To pesa $1 ya pamba pour na bonne année orphelin azanga losote sosote fufu ya koliate. Ya ndena olo babwe. Benga na numéro wana opesa $1 no ndenga na zopesa tout à l'heure. Soki ozalaka motema malamu ya kusunga tala kanali malamu ya kotina mbongo na yo tole bongo na M-Pesa, E-Bank, Airtel Money bana nyonso ya Canada to États-Unis bokotina. Oui, je confirme des boutiques etikala moko na République démocratique du Congo. Miss Lo boutique a memeli biso poto na Kinshasa. Ah, merci mingi na maman Laura na ndenge o memeli biso poto na Kinshasa. Bonjour madame. Bonjour. Ah, ils ont Miss Lo boutique.
tout à l'arrivage de la France, États-Unis. Nous avons un coup de Kiko. Contre Kiko. Non, quand la biloko so sont baya aya tokinte boye. Ah, tokinte. Ah, ils ont Paris, États-Unis. Ils ont mélangé. D'accord, la même différence tango parce que le rangezo par colibo, tu fois de tenir sur tu vas pas moucher non style oui. Pas habitué pour de ça à 48 heures. En tout cas, ma qualité na moni Mwana mama kobuka na te. Soko lingi olata kitoko pe baye bayo yaka mbangu na Miss Lo Boutique. Na yango okokuta basapatu, bilamba ya basi, maquillage, mafuta, ba parfum, pe biloko mususu. Te poto kiti na Kinshasa. Pour mon abiso ezali pas cité. Tozwami bongo na avenue Victoire numéro 5, commune de Kassavubu. Topo bengi biso na téléphone na plus 243 85 64 11 889 0033 78 33 03 749. Vous allez belé beaucoup de l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote balanyo c'est chez Biso TV. Oui malamu na mission na bino réponse à nos questions. Yande ko na bino. Na pesi moyini na mbote, moyini mbote, moyini bonjour, moyini na bonsoir. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue sur votre chaîne chez Biso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Merci na fidélité, bo salabiso, bo ponabiso, bo talarabiso, bo consomarabiso. Un grand merci à vous. Un grand merci à notre sponsor officiel, Jésus-Christ Nazareth, parce que yende sponsor ya yambo awa na chez Biso Télévision, apesa biso santé kitoko, apesa pe manabo moyo fele mukolo na mona ki bata région des autres bata snel ba ko singa bambongo na bango na moni mutani yongo ndera o senga kan yongo mais na biso ki Jésus Christ apesa biso pe maoyo to futa ka fin du mois est-ce que to nga tokoka donc na ebité quoi na yango na pisi kaka merci beaucoup na ndenge andima ko za la sponsor na biso merci mingi pe na bato mitema mabe bato ne na baka bango musana bango ko bonisaka biso biso to ko progresser bango bako bonisaka biso yango to ko nyata bango to ko pataka to ko kenra likolo bango ba otikala kana se bo bonisaka biso mingi to pesi bibe mbote bato mitema mabe bato ba kadia pemba bato keto bato ba pumura na poso nguba to pensaka pe na bino mbote na bino po bozaka bien pe po na biso bo so boko sa biso mabe to ko za force ya ko bonda na vie. Merci beaucoup na Fabien Pouy pour la prise de vue du côté réalisation pe nango mona ndego Denis Monsolo na moni Pelias assistance pe na moni ya Chris bazana ba ko sana msala kitoko bandeko ba bolingo to mona ki l'autre fois moko ya ba chef coutumier alekaki awa na chez Biso Télévision po ete aloba makambo ekokoma mokolo ya concert ya Fally Ipupa effectivement alobaki kokama ke mutaba solo ko pe mutaba kisi le roi na yebite zo ba kisi ya ba sa ila bokoko na yebite ba kisi na ye alobi pe makambo ekokisami. Est-ce que bayona na Fally Ipupa te est-ce que Fally Ipupa ke na ko mona ba chef coutumier ya mboka po ba solo la pour la production wana ça reste à vérifier na yango azungi susu lelo makambo ye na yeko tunena no po ani ye makambo ya ba ndenge po asakoli pe makambo ekokisami donc na yango na pesi pe mbote na mama Emily Seti Mayinga Mosi Nzambe depuis Canada donc nzama batela ona ndengo okosala okozo chic mukadi chez Biso Télévision ko pesa mosolo na yo po ete toza pe malamu nzamba mona yo merci pe na offre la vida papa na pesi mbote papa journaliste mbote sango nini sango ezakaka to Yesus kwa annoncer peuple bayibi ke bazela kaka fumu kinchola pano uzana nani yango na tuna nani uzana nani yango po yo ya kana ma era makamu uzana nani yango mingaza mutinda ya tata wa likolote tika mbuye bisoko tata likolo ni nani nzambe oyo sambela kati olobi ba koma nzambe awati siko Jésus utangona siko tata na ye o asaliye Jésus utangana ye pe kakati à travers fumu kimbango do impesa toko sambela te ya moto ba émission Boyo ko sambela nga pe na sambeli prière nga onebini na réclamera pas tata yo sambeli yo eza premier to ba émission bala moko bon sikoyo na mainio sur l'équipe to moni makambo lobaki ekokisami pona yo eza esengo to eza sango ya mawa bon eza moins esengo mukie mais mawa mwa mingi esengo mukie pourquoi moni o salami wana papa chic eza yango telinge salama. Nous savons déjà qu'il y a plus de 5000 personnes qui sont Tobundi makasi ya. Nous avons banfumu bamsuba uteba Congo central. Amsuba utai ndambu na ba niveau ya ba katanga kuna ba yaki tusangani mais na organisation yanga moko. Tusangani tobundi mwa makasi po mona mwa 11 personnes apamba bakufana. Mais milima batona peso telingana.
milima bato bakufi na stade ezotelengana. Bon betano lisolo milima bato wana ezotelengana ekoloba nini na bengwata papa ekotelengana eza wapi po esengelo yeba pe que non il y a des familles au babungisi bana bango ti lelo ba monanité, il y a des familles au bana bango bazana koma ti lelo ba lamukité, il y a des familles oyo bandeko bakufi ti lelo pe ba lamukité bana ba morgue ba ko kunda bango. Mais natango yobe milimo bato ekotelengana milimo banani ekotelengana. Milimo na bango ekotelengana te pourquoi? Parce que baza bakufi baliwamu oya nzambe te bakufi baza sacrifié. Bino soyebi événement salamaki na concert wana na otanga kombo te. Événement salamaki de baza sacrifié milimo na bango yova na kimia te ezotelengana chaque fois bazoyela ngai bazopesanga ba rapport bapesanga ba message. Yana zo senga muto parents nyonso parfois avato kota makamana biso mususu eza itila wana onosena nous parce que ngana za mutinda mina pesa kaka message o alanda ngai yem tazala ka sauver oyo pa alanda nga te nde ba o bazwa réaction ya mabe donc parents nyonso o abungisaki mwana ye o ebiki parfois so mona mwana esika zali te mingana ebesika bana na bazali milimo bana nyonso bakufaki izotungisa ngai trop donc nakosenga boluka ngai toyeba kosala ba cérémonie po milimo bana bino epema vraiment na kimia wana vraiment na esmino eza vérité nebiki bo mesana toujours ko benga nga aventurier na moni ba commentaire na bino mais ezana bato mususu ba komo commenter sikoyo na lobaki yango pe salami donc parents nyonso mwana ya bungaki amoni ke mwana eba na concert wana esamaka zo mwana te parfois kufaki milimo na bango eza na kimia te boluka mfumu kinjola toyeba kokanga milimo wana milimo bana bino epema vraiment na kimia ndenge nini milimo yango eza wapi sikune tobeta lisolo bo milimo yango bazana baotelenga na balabala bazana lola bana lifelo bo bana niveau nini asitango biso bela ka bankulu eza ba ancêtre na biso bakoko bakufa c'est na capacité pe ya kobela milimo ya bato bakufi poto pe misango pe na kimia déjà problème te na bela ka déjà bankulu baza ancêtre bakoko bakufa tokende malembe tango lobiki bakotelengana okobenga bango wapi shemani yo sala po milimo wana bizo kimia to oromema bango na famille obande o tie bango en contact na famille na bango o sa ndenge nini bon shemani ni espace on a chemé zatin wana oyo mambo ezali kamo za secret nakopesa prier te nakosala oyo kipe na remonter ba milimo ya bato nezo telengana nakopesa prier wana te poso na peso yango parfois obeli boma makambo na ngamo te tika makambo abela liboma na yo obeli sanga liboma jamais iloba makambo na yo to be mona ne l'autre fois te be joint to na niveau to simala nzoto alors on a linga te le loto sa makambo ngo na benyo pona zo information s'il vous plaît bon sikoyo ba milimo wana bokosala bango ndenge bon milimo wana ezaka ki tobela milimo wana te po ya kosala mabe bazotelengana parce que bakufili wamo oya nzambe te bakotelengana wapi do milimo wana bakundi milimo na bango te bakundaka nzoto me milimo esengaka bato bayebi makambo fo bakunda milimo so milimo ezotelengana folo kobela bankulu baza bancetre na biso bakoyande pe na kokanga milimo wana topemisi bango na kimia do ezotelengana ata nzinga libota na bango milimo koza ndeni ya misusu ndako na bango yango masa libanda lelaka butu mobimba wana mulimo me yo muto sala bonjo to so bimi libanda ko mona ete me biso sikoyo ba ko réclamer pa na biso webi ke biso so ba réclamer pa na biso bankulu biso to ko annoncer siko bato baza libanda po bayeba ndeba luka ngai toyeba kosaba contact to benga milimo bana bango epema na kimia donc ils ont vraiment dérangé tinga pe na za vraiment dérangé pour na makambo wana donc un peu ça so ba yo déranger na problème nini ngai na yeba pona nini ba yo déranger yo kwa yo tout temps osaka kofuka ma obe la combat tata osenga yo za nzambe tenga na za nzambe te me na za mutinda mi ya nzambe doneti ba pesa nga message et pas tata ponga na nose bato ba yo déranger nga babi ki ngani mna nose bino esa ko ya pa na yata lisayo okokate ona mbona tongo bo bandoto mabe non minga te yelinga nembi ki za vision nzambe bankulu na nga bala kisinga telefone nose bato bazala un peu éveillé de un peu ça oyo ba famille oyo peut-être bato babungi oyo ba omona na te parce que y a des familles babungi si ba kenda ba mnyinga ba moni ba corps na bango ba retuma na ba mort mais ba misusu ba mona ni te siko ba corps wana ba kendaka wapi ba me ba limu saka bango bosala na bango nini po yo pa muta molili bato ba limwe wana o ba omona na te wana bosala na bango nini bon mutu njote limu akate esprit ndi mutu limu akanjote limu akate ata babike bemena bango bamoni yango te ata mutu akufi na bajar nini ata esprit nezotelengana me njoto okomona ngo kana miso banzoto na bango ekozala quelque part mais milimo na bango place ezande bayebi te so moni mwana azomona te parfois akufaki mais bemene sike ezali eza nango lo batumba ye batyango moto mais so batumbi yango te njoto ezali mais besprit na bango wana ezopema nete besprit oyo ebimaka so kufi milimo na ebimi de milimo na soko ezotelengana
siko milimo wana azana capacité ya kolobela yo makambo po yo annoncer ba ya pa na ngai apisinga rapport alobeli ngai akoya na ndenge mabete apitaliser ngai ko lelela nga réclamer po biki travers na ngai ndena ko annoncer batu ke problème ni neza boye boye poto bloquer milimo ne epema na kimia il suffit que famille na ye libotane eyeba ki aiba ke ba honorer ba kundaye na ndenga ba janga na osaba cérémonie onga na salaka milimo le pepe na kimia pe bango pe sika bazali bota bango banola la pe pongi malamu te omona mo ba dérangement ba ndoto mabe ma biloko moko boye j'espère pe passe bazali bazo sentir yango sika bazali donc un peu ça sikoyo yebisa biso nanu na ba sacrifice wana ndenge salama ki wana makila wana to muta sacrifier on ba bakeno ba kufi na stade de martyr place fali robeta concert fali bato ane innocent fali bato bakufi na kobima stade et non na kati ya en plein concert bato bakufi parce que mire koyaki porte koyaki étouffement bamusu bakoyi baniati siko fali bato sacrifice ngo osala on lolenge nini bon na lobaki déjà liboso na émission na yoke ye mutu akozala inconscient parfois ça innocent mais na bisaki bakoko saye isana batu banzela onde alandi wana ndi ekosiye parfois yazaki na makapo kama makambo wana te mais batu banzelo alandi wana bapesi makambo wana donc kozala innocent mutu komozo na ba charge ko s'occuper na batu ba kufi parce que parfois ça innocent parce que innocent mais nzela wana ndi netinga na micho est-ce que fali akondi makenga na lo makambo ya solo awa pour biki batu belé balika déjà batefe ba nostra makambo ya spirituel etama tala mwana mukusu ya muke oyo akonegligenga mais parfois makambo ngana oloba yango ndeko salama mais la monde bate belé ba benga bazo benga o batafali bazo commenter bazo finga ngala ba genre moko boye mais ebiti na bundi makasi pour artiste ba on peut ba za pour moi bongo bate belé banga bakufa to bundi ngana bundi na bisi parfois na ba siye na muke ko benga ba mfumu bazo bali ko na ba kita pour to sa cérémonie bino na concert bazo bina mais biso to sala ba cérémonie pour bozo la 4 ça gini na bon et ça c'est secret papa chic ça c'est secret et moi on lo makam susto to ngo beba na ko to beba na ton lo makam mobo donc c'est plagati ça c'est secret donc non non c'est on na yeli no ba secret na ngai c'est to beba na non to beba na te na nanga pre so bito beba na to beba ni yo mo ebiso beba ndanga na tumbana nga mutu directement na big sarate malani moto tumba ba to te mais o ya luka premier to tumbaka intimidation ngama na sina la sauter étape wana mais sikoyo ba ba ko tala yo message nsu nini memeli bango oyo ba ko retenir. Bon, message eza kaka ke mutu nyonso ayebi déjà na niveau akomo contacter nga po yebi ke nga na zangi na mutu ba émission te parfois zaki mutu liboso na saki émission après pana collègue no mususu papa Jérémy na saki d'émission donc ebele déjà ba komi déjà ko pensama ya miso pour na sali musala makasi papa Chiki batu nyonso oyo ba premier na bango za résolité bazo songa pana nga bazo za résolé de na micho na zo Congo central était na za niveau Kinshasa bana ya wana naza bien encadré naza logé na hôtel à malamu moi voiture na tambo nango ezaka pasteur mona sala musala pesinga pona vanda na sa non misala pour pasteur avec nini mais naza mutuka disa libanda pasteur da pesinga na ba séjour na za na Kinshasa na mbika mpo tambo nango tambo makolote donc inenyo okompagner na pasteur otra batu mususu batu oya parfois ba musicien wana no saki makambo ya concert wana bazo lukisa ngai bateke en tant que chef coutumier en tant que maître spirituel bako tika ngabuna tambo na voiture na moi policier ba pesinga na tambo na naza bien encadré donc un peu ça voilà na rozo tamingité mais sikoyo message ni mususu ni omemeli bato ba otala yo bon message ezaki parfois ba o balanda nga na émission elikaki wana te balanda ngai fumukinzo la za pona ko pensama ya misu na bino ba o nyonso basaki problème na bango za résolité na za wana pona résoudre ba problème na bango problème muta résoudre problème ya Jésus Christ ça yote papa eza Jésus Christ était ça fait tata na ye yo profitaki na mama fali apa mama fali siko mam nini omoni susu kasi yebisa biso oyo ikokisa masusu nini omoni yesa nga siko nini omoni c'est le programme biso bankulu to salaki na ba programme oyo ba conseil faut beta stade mati programme oyo biso vraiment bankulu to confirmer to monaki mabeko za te ça concert Haïti Watanabe parce que mais yepe akosamandete fala akosamite azala banjere mususu alanda makosamate mais conseil na ye sacrifice ça te makili za te mais nako senga nde aluka ngai toyeba nenga concadrer conseil wana po mabe wana esalami na conseil ya l'autre là esalama susu te biso toyebi ni to kosala po ona lobaki yango esalami mitana loba boye ba mona susu oyo azolo ka intérêt moko boye soma kama lobaki wana bato bakufinda mwana intérêt ni ngana zui na se intérêt te na zona pona ko biki sa peuple pona ko sali sa bango na promis na bango donc même le financement toujours pesa financement bana ya ebele ba sudia ba financement atana niva libanda to sa musika na musala musika mutaza musika to sale musala zui financement na musika na poto uzoyamba bapel yo moko yebi bon tant na yaka na pesa ka ba message ebele bandimela nga te me mukende bandimela ngai
mais oyo soki bato bandimelinga te wana Kishasa ne linge beba message muso ezali message eza ngelo bani te sona leke miso seke na zile message pour nous renoncer makambo ko ba artiste ka balimba bomaka mokelo ba bomaka ka mboka na biso oyo ezana moko ya artiste moko alinga bimise album nemo eza sika wa kala te mais sacrifice ba sengiye na kosenga na ba jeune garçon nyonso ya Kinshasa bo sala keba parce que artiste na ba PC 100 jeunes filles qui kitoko makasi baso telengana ki ville ya Kinshasa awa pona ko bebisa ba vie ya bana basi ya ba bebisa ba mibali ndeni ba fille kitoko bango na disposition ke soka kushina mobali fu bakina na ba spare ba mibali bon et ça va sacrifice ba sengi bango et ça va sacrifice on mibali ba komo souffrir na ba balabala donc ça la keba soki au passer rapport na moi simo parfois oyo yebité il faut que ça la keba zoma ino espère mais non vraiment zo yango diniti yango na tali bola toilette mi batela mbeso yango salongo makambo luka place ko bomba ona ndenge na obwaka yango ko pesa yango te parce que ba tie ba on a disposition ko baby ça va vie bana mibala bato baza 100 mais baza kitoko makasi do 100 wana na Kishasa a Kishasa mukie pona 100 wana bazo tourner sur Kishasa mobimba basi o musicien wana a tie en place pour super mibala a tie bango na bazala yazo bundane te yazo sama kamuti avandi bango bazana pona service ko baby ça sacrifice ne yango wana banjela o balanda bango wana banjela balanda yango wana nde bakosa bango donc bazana pona distribution ko baby ça ba vie ba mibali nyonso okomona ko subimana moi mo bolinge kaka lelo mbala mo do apeso njoto keba. Donc faites attention ngala lobaka ka boye bondimela ngata après boko loba commentaire ya mabe ya buzoba ona lobaki ya liboso isalami maketi na bundi oyo oya koyokela ngai ayokelanga oya koyoka te oyo koyela ye donc étalier do keba na bana basi si on comprend le message non ngolo ba boye monsieur moko en place a boire album kalami était na décembre awa pour nengeza la kaka mais ce que sacrifice ba sengiye ba lobi azwa ba super mibali plus de 100 filles au baro tilinga na Kinshasa awa pona kozwa ba super mibali maintenant siko mibali ba koyeba ndeni ki ba fille wana ba suspect quand cité do bilembo ekozala na ilembo mo tolo ba exemple awa yo ebiki yaza muto azo sala affaire na ye obatindi do azana tenter parfois bo sala ba love moko boye muni mo mo lingi na facilité yo fa na baba ambiance baza maka mona sama mina ba ambiance ba baba nena Kinshasa na mona ba ambiance sama na Kinshasa omona ke mo so yebito kuteneka na ba bosololi bokesala buzoba Minzona yeli mission na ye makambo ya yela ki wana do ba genre wana mina ndimite le tiyo responsable ko yoko sa buzoba na balabala na lobela ba oyo ba sa ba divers ba sa ba divers ke muloko ti mwasi na balabala parce que toko ba tema na baba de ba kimbuta baba na minene ba tambola donc un peu ça yo chef coutumier bolinga makila bolinga akufa ngana rotuna intérêt nos anini po fungola rapport OK bisaka bato yo organini na lobaka déjà ke nga intérêt na nga sa ti makila parce que fumukimba ngwa senga sacrifice te aboma batute Fumbango yaki azaiti ndami ya nzambe po asala miracle po bana ne babika dosi na bela nde fumukimbango bankulu bokoko do bancetre na biso dio posa bakoko na yo do nako tsawa contact na bakoko na yo do ngana ebo tsa batu na ba contact na bakoko na bango boye bakosona na bakoko na bancetre na yo do ezala sacrifice moko te ezama kila moko te toto peso pour témoigner magique to singo makila ko babilo ko na a te s'il vous plaît o mais za yango musana sala fona pesa pepe congolais bengelo actualité au petit point bas ko gena makamu na yo msuti actualité photo sunga pe bato basala pour financement parce que belé nazo so bapel wana trop financement franchement na moni faut bato souffrir pour le financement to komi na suka émission to lobani po komo kena mamabe to komi na suka émission lobini to si émission mot de la fin message na yeli sena lobango te ngana yeli na pesa ngo nini ngana traiter na lobi yango te na makambo ngana pesa yango na yeli makutu na pesa actualité mais na follow ma message ngana yeli de te traiter maladie nyonso te physiquement et spirituellement ou azna besoin financement musala ezo zo mate to kosala musala nete yolo mama maladi o traiter ka ngena musala ndeni nzambe mutapesa musala mais ça bato mususu wana mokili bénédiction ne bakanga ngwazo so pe musala te tebi ne ko débloquer banjela on sambela ko fungwa ma ko sambela promesse te biso bi secret sko ya nzambe bima kamuneza sko ne fait mamu ya mbango ko sala mo ko sambela to mina suka le mot de la fin dédicace aussi cette émission bon to beta dédicace te nga pesa dédicace te de na pesa message na nga na pesa numéro parfois ba so numéro bien te pour mususu so benga ba pesa numéro te papa on a pesa Ponga na zapo na usunga bato fona pesa numéro po bato ba contacter ngai ba ba ki o bato soani za fumu kinzola po ba mettre bele ba bebisa musala oyo numéro na ngeza plus 243 81 19 82 225 na bandeli lisusu plus 243 81 19 82 225 mutu tout azana besoin contacter fumu kinzola numéro na ngai yangwana to za niva libanda koyoka no pasité to sa musala so zona makasa ko yate to ko sala musala ta connexion donc promener ko tini mutabenga ote mais le témoignage est-ce que déjà maintenant les émissions oui il y a témoignage mabe pour nanga fumu kinzola oui ki angote pourquoi le babongo pourquoi bang sa peuple
tika peuple ba ilanda njela oza malambo atia olanda ba mettre basoko sako sabangwana tokomi na suka émission bandeko balandi ya Chebiso Télévision. Merci mingi ndenge bopona Chebiso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Bandeko balandi to landa kisusu fumikinzo la po mayalo baki kokisamaki tiko changa posi yako papa oyibi loko evamba ki mete yo mo yibi leo ka déranger le loko ngota leo on lina déranger leo to bunda voilà, merci beaucoup tokomi na suka émission tokomi na suka émission liboso yango pe pepe na pesa ce soir so x10 mo pepe na pesa na émission liboso wana yo mo deza mo pepe boso mo pepe o sibo komi mana mo pepe na yo wana so si soke na voilà tokomi na suka émission badi balandi ya Chebiso Télévision. Merci na sponsor nanga Jésus Christ Nazareth, sponsor nanga officiel. Merci na ndeko Chris, merci na Dinish Mosolo Elias na msaki to boko sala suki Jésus Christ azongi te tokutana pour émission asika. Bye bye. Et ONG Vida est lancé Bongo, opération Sunga orphelin à $1. Na $1 na you, tu peux sauver une vie. Même après la mort, même après le retour à Christ, Yaya Misana Biso et témoigné Biso Liboso Nazam. Avec $1, tu peux changer la vie des enfants. Na $1 seulement, et peut permettre ONG Vida Bakende à collecter en Bakende, couper ça ba orphelin. Na opération Mneno Barosala le 24 décembre, il y a année Oyo. Celui qui donne aux orphelins prête à l'éternel. Toi, on a posé tout ce prix, c'est bon, $1 à Pam. Et qu'on fout la orphelin mon classe. Tu payes ça $1 à Pamba. Pour la bonne année, orphelin, Azanga, Losote, Sosote, Foufou ya Koliati. Il y a un alo baboué. Benga numéro 1. On paye ça $1, non nenga na paye ça tout à l'heure. Soki ozalaka motema malamu ya kusunga, tala canal malamu ya kotina mbongo na yo. Tole bongo na M-Pesa, E-Bank, Airtel Money. Bana nyonso ya Canada to États-Unis, bokotina. Oui, je confirme des boutiques etikala moko na République démocratique du Congo. Miss Lo boutique a memeli biso poto na Kinshasa. Ah, merci mingi na maman Laura na ndenge o memeli biso poto na Kinshasa. Bonjour madame. Bonjour. Ah, les amis, Miss Lo boutique, tout est à l'arrivage de la France, États-Unis. Nous avons un prix de Kiko. Contre Kiko. Non, quand la bureau sur son baya, aïe, tout qui n'était oui. Ah, tout qui n'était. Ah, les amis, Paris, États-Unis. Les amis, mélange. D'accord, la même différence tango parce que le rangeau par colibo, tu fais des tenus, tu vas pas moucher en Australie. Non, il pas habillé pour de ça à 48 heures. En tout cas, ma qualité na moni Moi na mama kobuka na te. Soko lingi olata kitoko pe baye bayo yaka mbangu na Miss Lo boutique. Nengo okokuta basapatu bilamba ya basi, maquillage, mafuta, ba parfum pe biloko mususu te. Pote kiti na Kinshasa. Pour mon abisso ezali pas cité. Tozwami bongo na avenue Victoire numéro 5, commune de Kassavubu. Topo bengi biso na téléphone na plus 243 85 64 11 889 0033 78 33 03 749.